Pastor Beverly, can I get a signature please? Okay. Woo! Thank you. Can we take another picture with you? Okay. Thank you very much. Thank you. Cheers. Yeah, very well. I enjoyed it. Nice, yeah? Nice to see you. Nice to see you. Thank you. Thank you so much. That's fun. Yeah. Congolaises et Congolais, Ngai Patrick Bologna, Ndekonabino, président et à parti politique Avenir du Congo, ACO en sigle, Narosenga Nabino Boye Bake, Likambo Ezoko Melabiso, coronavirus, Eza Likambo ya Mabe, et comme Elikaka Awa na Congo te, et Bandaki na Mokili Mobimba, Lelo, toza na difficulté, Yangonde na Sengi, ndenge ezalaki avant tokende ba élection na sengaki na ba congolais banso tokende kosala enrôlement et puis elekaki malamu pe bomonaki élection ekendaki esalamaki mais lelo
likambo ezo komela biso na kati ya mokili na kati ya mboka na biso RDC ezali likambo oyo ezali très grave. To sala nyonso to se protéger. Ko se protéger ezana ba mesure d'hygiène oyo OMS etie en place pour na protéger baninga na yo moko pe o se protéger. Osokola maboko na mai na savon, ozui papier, opangusi, obwaki na poubelle, okutani na muninga, kopesa mbote te, distance, et puis soki olingi ko éternuer ou bien ko kosola, otie coude na yo pona ko protéger baninga yo pe o se protéger. Ko simba misute, ko simba zolote, et puis soko ozana moyen olati masque pour nous se protéger, pour protéger baninga. Soko zana eloko akosala te ko bima libanda te. Vanda na ndako. Ya ngonde na kosenga na biso banso tozala vigilant pour permettre biso to kutana lisusu to solola to mema makambu liboso pour que to sunga mboka na biso. Boye bake ba Congolais ebele na libanda ya mboka comme awa na kati ya mboka na biso bazo kufa. Ezali blague te. Yango nde na kosenga tosala nyonso ke mboka ebeba te to kufisa bato ebele te. Nzambe abatela biso tozala pe na kimia na mabota na biso. Merci. Bonjour, welcome sur Welcome TV. Nous sommes ici en direct à la télévision. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons passer des bons moments dans la présence de Dieu. Alors, on appelle ici merci na bandeko nyosuba benga kipo na encouragement. Nzambe vraiment apambola bino lelo toko passer ba bon moment na présence de Nzambe comme j'avais dit. Tout le monde dans une vidéo oyo bongo sima na ozongela bino after this video. Thank you. Benda balonga banshe bo shamatala bo hulamiti. Benda basela banshe ku benda bushik. Muntu mubi mukashimulamba munyinyu ndi umwabanyi nawo. Umwana munyinyu kuzakaja byanza kumachisha luta. Iwe mushikije weba utushuka kubiji. Bwali munyinyi mwana mwenye mubaloba. Utushale kusokoka munsona. Muntu mubi dujana muntu na shaka imumumanyi. Bujimi bwenda mbuka ya manga makola. Kone mwakwaka kaleshi na shukuhola jitala. Muntu mubi bantu bonsu badani bena lukuni. Mujilo di kumpala kujilo di hanyim. Zoli ya bantu iba mkwa bushibewi mansha munjili. Muntu mubi mukajimusunsuko enda butaka. Nyambula kashingi bwanda kwa takashi. Yechila bwanda chibengela munshingi ni nyamu fetu. Muntu mubi uri wala bilamba mwajilu mubi. Wala bilamba bikuwa tabibele bisuika nyima. Uri ujanga bantonyi dushinga kwenda butaka. Muntu mubi chizaka bwanga chuluwenzele chini. Mulu mwashari kunshiwe kari kumutu. Ukusukwele bilamba kulambila bidya. Chiba ucheba ufafa pipi. Muntu mubi udunyanga bintu abakwa buninjinji kande ntutana bikola. Butu kubwele kwa mbele chingoma bakwa sana kumutu. Bidu nyenga bya kukuja jifu. Muntu mubi ndo mwanashima kwenda nyinyi kujula matando kubanga mpitu. Ibali basomba abakuya kujya. Bilibikele ni batanga laka. Ya kwa bende ko chanze chima kubanga jiji. Mabulo munyinya satu bantu batani yeri wambele jijimi. Muntu mubi kuri mune byenzeli bye bwa kulengela ni bakulekela hanshi wa kubolela bakufinga bantu ka bakufinga insona mulo linkaimba mtombo wa mwana. Qui est Martin Fayulu Madidi? Martin Fayulu Madidi est fils de monsieur Fayulu Ngamiaga Gérard. Est fils de monsieur Fayulu Ngamiaga Gérard. Ngamiaga et de maman Tsaka, Makuya Marie. Martin Fayulu Madidi est le fils de M. Gérard Namiaga Fayulu et de Madame Marie Satala Makuya. Je suis Martin Fayulu, fils de Marie Tchaka et de Gérard Fayulu. Fils de Marie Tchaka, fils de Marie Tchaka, fils de Marie Tchaka, fils de Marie Tchaka, fils de Marie Tchaka.
et de Maman Tsaka, fils de Marie Chaka, et de Madame Marie Satala Makuya. Je m'appelle Fayoulou Madidi Mad. Ok? Les citoyens congolais, ils veulent aussi entendre parler d'autre chose que de nos chamailleries politiques, que des sujets politiques. Et donc ils veulent aussi savoir pourquoi ils n'ont pas d'eau à Kanlouka. L'habitant du Kanlouka pourrait savoir quand est-ce que l'eau potable coulera dans son quartier. Maman Janine Mabunda Zamba Bamboula. Maman Janine, ma tonne vraiment maman. Tu sais pas ni pena, tu sais pas ni bon voula. Merci maman. Ou tu sais ni mamba. Welcome TV, nous venons de suivre les images de Moni, image de l'accès Binouana à Martin Fayoulou. Donc, Yemoko Azo Bundana, nous pouvons sa identité complète pour nous comme Martin Fayoulou Boye. Pour Moni Azo Koka, même comme na été lobby, tantôt lobby boye, tantôt lobby boye na ba communicateur na tantôt bazolo ba comme défendre. Cela veut dire il y a quelque chose où ils assistent na kati. Donc na côté en dessous du Cameroun se bien après na ko la sabine aussi image ya mninga na donc collègue na ya député madame Janine Mabunda lié à salimo œuvre o ya moi bien na Kaluka kuna atima mai. Donc tellement que Batuloka nit ba Martin Fayoulou azo distrait peuple na ko expliquer après na makambo azo sala pona o chata courant na mai ba ko kate Janine Mabunda ache quand même loko moko ya courant na mai na ozonge la bino ponde ko moko azolo ba keno pasteur yingo kumisa tu na kumisa te na sabino bato ba kumisaka otala ndenge bato ba kumisaka bazali na ngande na za ko aumela wana zamba sunga ya kola biso vraiment tozali toujours reconnaissant na Joseph Kabila. Tozali na moto moko te a stabiliser pe na Congo lokola Joseph Kabila. Yango biso toyambi biso nde Kabila eya kofanda na base yele. Tosengi na président national basoutenir yango lokola baza kosoutenir PPRD po ezwa mouvement na etandi ya base yele mobimba lobi tozongisa Kabila na pouvoir. Biso ba mama basi ele tosepeli na communauté ya biso nde Kabila. Tokosenga na président financer biso banzele bebi mwaye tokoma Kisangani ezate toza na posa ya raisa zonga na bokozi PPRD kende. Biso de Kabila tondimi ke lokola parti comédien pe teko soutenir ke biso de Kabila isa nini ekende liboso teko soutenir ka papa Raisi aya kaka soutenir biso ke biso pe ba jeune ya province ya Bazo et tondimi ke biso de Kabila isa nini ekende liboso pour la parti comédien.
soki Kabila zongi mboka ebongi Kabila azonga avec yo pesa morale malamu pardon Tondimbi azonga Kabila azonga tala jeune oyo ata liboso oyo tala sepeli na ye azonga tala azonga maevre na ye azonga 2023 azonga biso bamama toyola kosa nzela ebonga jesu bandela este kambe bongi ezala azonga na kati ya mosala ebebi zonga posa Joseph Kabila Kabange azonga nzela ese bebi mituka esi ezala koleka te alors bato bafuta mosimo alonga te toza posa 2023 azonga afan Welcome back to Welcome TV. Moi ba image mundi bandeko nde na lobike bango ba komisa zomo na façon na banga koloba na façon na ngana zoloba est différent. Bomoni pena ndeko na mususu o ayembaka nenga yembeli ya lobike kiti oyo eza ya Kabila zo yemba zo sepela à la prise du pembo na e. Donc moi je suis en train de vous montrer des choses et puis naza ko éclaircir bino lensi bokolo bakeza musa na ngateza musa na biso ba pasteur pona kolongola batu makanisa mabe batu balingo kanisa mabe mingi batu bazo ba anjete petang nazolo ba anje muto ateka nguba a comprendre anjete laxinini ya on a expliqué bino clair na lingala malembe avec ba image boye bake Congo wana eza na ngondenge bokanise la raté alors bandeko batini ba message belé nanta ka ndeko message moko oyo ndeko yo frère na biso à Londres na otanga comme on a été posé à autant comme on va combattre ba comme landa yo o ba futi yo ba salibo. Alobi bonjour pasteur, je voulais simplement vous féliciter pour vos émissions. C'est rare de voir un homme de Dieu congolais, surtout de la diaspora, nager contre la marée populaire de la manière que vous faites. Et je sais que la Bible nous donne beaucoup d'exemples des serviteurs qui n'ont pas eu peur de dire la vérité. J'ai toujours observé que Kabila est à tort vilipendé par beaucoup de Congolais, mais je pense que nous lui devons les Congo unis tels que nous l'avons maintenant. Par exemple, en analysant les actions de Maman Olive Lembe, un sage ne peut que comprendre que son mari est la base et qui l'autre que ce que nous croyons généralement de lui. Votre rare courage me fait croire que vous êtes un vrai homme de Dieu. Continuez dans ce sens et que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà ndeko ya biso à Londres. A commis à benga mingi et puis à frère en Christ, un frère très donc zomo na pena ki alanda makamanza menenge zaleli. Alors na na lo baboye. Ba courage bo lo boyo et puis ba makambo to lo bo, ce n'est pas donné à n'importe qui hein. Chef Nabino Nakina, tout n'a passé. Si tu me trouves 15 personnes, oh baba courageux le kolayo, tu m'amènes, ou m'amènes bango, hein? Non, ça la bango bola, mais depuis 2014 jusqu'à présent, on a 15 personnes. Quand je dis 15 kaka, ne pas là que 15 personnes, il y a pas courageux. Na so na bote belete. Ne tu dis lelo nengeza awa. Na ko lo ba petion na bo, isa lo kwa ke. Bozana bino ba courageux te. Bosala ba maso na bino na ba Facebook. Bolobaka lobaka mabie ya président Kabila na ba Facebook na ba WhatsApp bolobaka na bino toyoka ina yo lelo na ibo petit yo loko lobi ke noza courageux obanga te ndimaka pena ke président Kabila vrai président il faut zonga na 2023 ngabi wi na mona ka yo na ba Facebook olobaka mais ndenza awa nazaka na besoin 15 personnes nazaka te naza tout jusqu'à présent naza na 5 mona bala basi mi balé 3 mi balé donc à part nanga mo 6 na otanga bakomo na bango te sopi obina tanga na otanga parce que bango pe babanga kudu te tozanga na bango to balekaka pe baba journaliste oya nga pe to lekaka
nakopesa kaka neti madame F abanga anite ayebi ke no po yaza af mundele half nani muluba donc natangi pe mettre chi babanga donc ça ne sert à rien bazali 5 kaka na lukaka 15 oyo namona penaka ba congolais baza ba pere na mitema mabe na ba rezonaka soki ndenge bosikoyo na lobi soko omoni bakambo tozoloba oyo ça va c'est bien benga ngata na téléphone lelo na funga na ligne obenga comme ça loba makambo ozoloba ke batu ba yoka neto sola bo po eza télévision bino boloba makana ba Facebook so na tchaka na YouTube parce que yo o eza po banglais ba olandati banglais bazora ba makambo na ngai po na tinda ngo na ba parlement po na téléphone ya premier ministre pe na tindela ga batalaka pe basepela pe basipotaka pe nga na mbongo te sipote zake na ndenge ke ochenga mobulo mona pe makambo nao parce que eza droit nanga etant que pasteur ndenge ndeko alobi na éclairer bino bolongola ba makanisa mabe bo raisonnaka désordre minembo ekuna ekei kabo chaba makelele Martin Fayulu azoya ko distraire bino kombo na ekutu akoka koloba ngo bien te bomoni na bandeko na alexi bino wanati akoloba kombo ne bien te ce sont des aventuriers bazala ba on a kata système bazo ko distraire bato alors que pays ezokende na pe explication mo po boyeba bo comprendre te tant bino bo chaba makelele bazo distraire bino ba politiciens na banina na zongona na 2016 tangu mandat ya président Kabila Silaki mandat sili batu bazaki na besoin que batu bazala na ye bazo ko yabi ke balia kana bazaka bien pour ça ye baza bien zate donc il faut apostuler na ekaka pour bayebi ke na ba konzi na ba africain ba brigana bango ba 3e mandat ba 4e mandat ba sala na bango boye tellement que ba menacer trop pour tellement que possible bo diaboliser libanda makamebele bele mona ngana pe akokane pe olobate azotala talaka bon banger sali ke bo pesa ye ceux qui des ans na tia comme en 2018 mais pendant ces temps au bozolo ba kaza aza légitimité donc apesa loi bolingi ko sala ngote sikoyo oyo nguna ya Congo donc en complicité avec les Européens bazo continuer bazo yiba na mboka na pesa exemple neti pendant que on a très souffrir na temps wana nyosu wana na bani na 2016 ti na 2018 siko na 2017 ba po ya mayu ya donc privé mayu ya te me posa normal ça ba po privé et fungami na kati na Congo donc ba po wana eza ya batu wana bazaka ba étiquette mais ba kolo nango bazana bango ba occidentaux eza ndengwana ba che komba mutumboko bo étiquette même ko nango occidentaux okoloba pete basala ngo na nko na zine exemple na mboko biso zali banglais bazana ba biloko na kati na Congo bazo ngo na nko okoloba to lobi ba bomio président de la République okoloba wana ko président Kabila okoloba te po bolobi kaza légitime il n'a même pas droit de parler bazo yiba mboka na biso bazo construire ba port pendant que président zate donc aloba te po bayebi ke ba peuple bazo linga été c'est le bazo ça que peuple ba comprendre que no ye nde mutao sala makamabe wane pourtant monanga nazana innocent donc ba port wana za ba port privé oyo ba occidentaux baza ba mikolo nango bazo aka komba mutu mo isaleza le quoi de biso pete ko zalat osombi moi concession na olobike no so na mengo cha komo na bala baote ba pese mbongo na bo changer o pese no komba o che komba mutu mususu osombi concession che komba mutu mususu azana kwa gérer mais ba mikanda to ezala ngo ya ye buna end of the day ba biloko wana eza en sens te na so na nande komo ya shiti ya Chine voilà azaki garder na kin ipa ngolo bato abi passer obike na mona vraiment ceux qui mutu azana plus de 50 ans azo continuer ko yiba c'est que mutu na mutu esala bien te oui il a raison. Mais yo tu as plus de 50 ans, mais tu continues toujours à voler, tu continues toujours à manipuler les gens, tu continues toujours à faire na plus de 50 ans. Et ça passe. Neto loba mes condoléances na famille à pasteur Dave auto tikabiso depuis avant-hier à Koufaki, azaki combattant. Abana robundela pona mboka na mais parce que bana comprendre ba jeté. Serimo kutu ba kosaki na nganda na kina loba ngo alinganga kufa. Seri moto vanda na awa après ça va ko sabe mission na bango to vandi ya bengaka muto na l'action nani Fayulu na kina tanga zaki na États-Unis na ba 2015 wana ba osenga Fayulu osenga mbongo na zaki temo apesi code na bango ba pesa wana ba sololi ozomona ki azosenga mututu mbongo ngakutu
il fallait n'attendre puis c'est bon habiter n'a pas ça bon parce que ça ne sert à rien. Bambonga no que non bazo manipuler donc na éviter donc ça le problème est abou. Même président Félix asa ce que président Congo na Congo ba tout besoin continuer ndenge zalaki. Si c'était président Kabila bongo bani yem tazo bomisa. Donc si ko ngolo ba ke loka ba bazo continuer ka kokufa na Congo. Donc président Félix ta bongisa bango. Non. Yango na yebisa rabino ba finga ka ba présent oyo ya mboka te bato ba dirigeant mboka ba finga bango te, c'est contre la parole de Dieu. Bible etalisi biso bongo te. Bible lobi te que non tant mutaza président bondoko finga yo lo ba bobo. Ezo pona te président Félix azana na yebi ka kokate. Pour ce n'est pas facile. Et puis na funga na bino lo mo boye baté. Parce que na kota masolo na kati. Président Félix Ndengeza na ngwana so bino bozo kansaka na 2023 a opposé sur candidature bobo sana. Na bandeli. Ce beau kansaka président Félix en vie na ye donc yi azana besoin que 2023 bomo na ya posé bobo sana. Azana besoin na ngoku touté. Pour na ye 2023 la ta lobby a déposé na ye vraiment. Donc ça na ye parce que moni mutabi azala kité ya kotia. Ba poniye parce que aza mutu azola sapena nzela ya solo, aza mutu azola sapena congolais soka aza mayele a comprendre que ko diriger mboka lokola Congo ezanza kate. Et puis ko diriger mboka lokola Congo o batu tout ba tie misu, ba occidentaux tout ba chaka misu, ba ocha ba loi. Yoko lobate, nesi bino ba port wana ti. Ba port wana ba occidentaux ba fongola 9 ports privés on attend za mbongo te. Le problème est aussi la ndengeni. Na expliqué bino pour makambo wana sila. Sur linge sila, donc cela veut dire tant président Félix Arolongwa. Mutu encore ma président ya Congo. N'importe quel mutu. Pour na bina mutu akoma mina zoloba. Congolais tout, bo supporter ye. Ça ne sert à rien. Bo supporter, so bino bokomi ko supporter ba président na bino. Bokomi ko supporter bango, ba occidentaux ba kolemba. Au mona développement yo salama ba kolinga siko développement salama na mboka parce que bazo freiner yo vandi na hota na télévision oyebi ba njete yo vandi na hota na télévision oyebi te ndenge bazo bloquer bato o bazo linga kokeno bongsa Congo oyebi te o lo banoka dans les villes mais ngana yebi tout ça bato za ba victime o me amutu ba keno bongsa bo bazo cha ba kal banani ba congolais bango moko o sala boy bazo linga te parce que bazo bi que non soki to sali boye biso na suto zo kena biso parce que mutema mabezali. Donc, il faut premièrement biso to bana ko yeme ba président na biso. Ta na mboka loka Gabon. Famille Bongo wana, ça fait au moins déjà 50 ans bazaka na présidence. Na ngalo ba. Ba Gabonais va vivre 50 ans famille Bongo za na présidence. Mutalo ba rezate. Dernièrement oye Bongo wana zaki maladie. Disebo la zoko akudu ko lobate. Mais bali azaka président ya Gabon. Balinga ta ko longola ete. Donc na ozata ya ko mika ko expliquer bino malembe. Makelele les na tina te, oh député, oh tia makelele, ok ça va, tia mai na courant. Na quartier ba ponio, tia mai courant. So bozo ko na bino te po balinga bongsa bino banzela, ba courant ya mai ba bongsa bino ba tio boko kite. Bo tia mai ndenge Janine Mabunda tie. Bo tia kana chaque place aux ali député tia mai courant. Na ozonga na bino na expliquer bino sou bien. God bless you. Vraiment je vous aime tous. Nzambe bena sur nga Congo. Allez, kokuta na after bongo to sola so bien nzambe vraiment pambola bino toza toujours na bolingo. Thank you, bye bye.